na likolo mais to sombi lo pampo mbongo eke age po likolo efunga maki boy nyonso yanga ya kati na omona po batonga 10 na kati 40 libanda likolo pe efunga mabo nyonso yanga ezali libanda na changer 5 d'orter wa ba osanga express na ndako po na bando otambola te douleur soki bandi donc ndako mobimba fo balamuka so inana babaki c'est ça pour nani pona eza fo bafungola pota basa opération te ok nde kola ti boy tozomona ngo te na bite mais kolakisa vraiment na olinga mpe lisusu te yo yaki oyoka nde na oswana te fa basali balingi lisusu te mais deja ezomonana nde likolo eza ovimba donc ex-président na office ton sai na bangagement na ye pe na kande na oloba aza makambo na osala na benga aloba koyama yaka te aza mpe na makambo na kosala wana obengaka na première tour na benga première tour amonaka bafoto moto liboso azwa ye amona na ye bacarte oyo baartiste bazwaka mpona batraitement yo ozwaka te nazwaka yango te mpo belve aki oyeba mpe na retard moto akuti senga na nani eza major na bellevue major nde moto akutianga ye azwinga na ndako ameminga ntina biro na ye aza te nde ayeba apesi adresse ya tournage mwa azosala na banda toye na major ntina tournage wana nde tosololaka na ye mpe mbala moko kutu ayedanga mpe akabelanga sur place nde ayebisinga bakarte yango fo okende na nini ya papa elombe omoi likolo nabeli mbasu 5 fois nzamba alola oyoka kana likolo nabeli mbasu 5 fois mais jamais batraitanga ngo 1 mois 3 semaines batraitanga quand même sur une semaine 2 semaines ici mpe natika na cicatrice ya mbasu te donc cicatrice oyo etikinga oyo likolo kuna bomba yango oyo mpe nazokaka ti batonganga 25 epingle batonga 25 batonga 50 net 75 na konta ku koto te po grave eza koto ya kolela lisusu te zwa poudre tia zwa parfum tia zala propre si Diana Makila akufi yo ozaki deja na Diana akufinga naza na ndako Diana akufinga na força kutu mais nakenda cimetière te nakenda pe anti na cinquantenaire ozalaka oui nzamba lola omona nakenda penza ba bamona ku bakamwa na obomba na ku po moi kotuna mususu epesa choc nayaki ozwa même na estomac. Ok. Oui. Mais na ça qui n'a bien wana mwana papa nanga les amis de théâtre bana major. Cosmétique na ikola Sabino ba produit na biso auto sailaka onga mkope na sailaka. Oyo eza oil elongi, oyo eza oil ya nzoto, oyo eza ba patch oyo kokola yango ekotia couleur uniforme partout. Tozana ba crème oyo etretaka ba tache maboko, ba acné, ba boutons, tozana ngo traiter lèvres na yo comme rose, tozana ba savon, tozana ba lotion. Donc vous contactez puis on a WhatsApp.
Voilà, bienvenue à tous et à toutes. Exemple de télévision, votre chaîne de l'excellence, Marizi Baza. Messieurs les journalistes, bonjour, bonsoir, meilleur vœu na bino to botala rabiso et bonne année na batunyo sope bolina rabiso na ba bolina rabiso te biso to lina rabino et puis tous ab esclaves ya ose bino toujours musala. Je sais que vérité plus ces émissions oyo et ambela rabino ba artiste na bino o bolingaka selon ndenge pe bosenga ngai pour les émissions socio-culturelles. Alors sur ce beau plateau bon moni bino mona ba image net de yazo balancer biso sorti artiste na biso o boyebi généreuse Pembeti Nakasi tata mwasi appelle la police au boyebi kala ya nzoto mikie mais le comme munene bozoka moi ba miso ba yebaki que abela ki akotinda ku miso ba yebika ki azana voyage et tout et grâce à moi quelques émissions à sala ki ba fanatique miso ba benga ngai baba ki to lukaye to meka un peu consoler c'est banda ki boni et comme lolenge boni et tout. Alors avant na pesaye malubato na laksabinoye tika ete na pesa merci na moto azana simabili wa ko balancer les images kitoko na kombo ya Deo Maf et merci aussi et bon séjour na yo déjà Yannick Chamba Goton mon boss mon patron à tout seigneur à tout honneur moté ma maman Clarisse Ganga depuis Angleterre et Gilles Monamputu Egeto Kamazi depuis Montréal et Shekina Vumbi Kitoko Peta Imali Karafat clin d'œil spécial à toi. D'ailleurs si tu es d'accord avec moi faut qu'on la biso déjà pour que maman encore à nouveau notre actrice généreuse. Bonjour. Bonjour, papa. Bon, tout le monde bonne santé. Santé par la grâce de Dieu. Donc, pour ça, il y a pas si peu mawa. Ce qui est pété, mais tout kutana quitté pour et l'autre est la vie et la mort. Donc, Nangolu Yanzambe, na mawanae. Na bolingo na ende e kokutisa biso lisusu lelo awa na ndako. Voilà batu nyonso bakozwali bakoko tala on exemple télévision peut-être koza deuxième fois na o leka peut-être ba miso pe bamona okala miso bamoni o lelo miso pe bazomituna généreuse aleka pe sur na TVT babungisi peut-être image ou soit bazozwa pe kana image ndenge ozalaki moki. Moi rappelle moko généreuse na théâtre azana nyaza qui peut wapi ba film moi moki o tona o zone c'est bon na moi idée quoi. Bon nga généreuse na banda et pas ya président Saï. Na bande pas président Saï film na nga liboso na joie Jésus de Mbandaka. On a pengisaki Saï na joie moi Sandumba. OK. Bon faut ba bunga ka pona za mukie. Na ye mukie o mo pe ko bota efungola penzoto. Pe ko kola peza na makam na ona ndenge repona za na ona eza ebele na fa no inane na ndako na bimakate. Nga kaka kisi pongi. Kisi pongi on peut fona vimba vona. Na ye kolonga ndenge za mwana koli fa kite ndako ya baparent nde na bimaki et pas président nayaki osigné contrat et pas major zolozolo bisalili papa nanga mpe moto abimisi nga na monde ya nzondingo monde ntie lelo eyebi nga na ndenge bato ya libanda bazobenga donc eyebi nga mpe eza grâce ya major zolozolo. Mingi bakanisaka aza soda te donc kombo wana bapesa ye mpo aza vraiment likolo ya baproducteur donc pas major vraiment so osala ta film moko soko ozanga ata kwanga 300 fo zonga no na famille po kuna eza mpenza école ye nde mpe moto asala ye nga vraiment napesi ye bambote ato sika aza na minute oyo aza na kini vraiment ana kini ye nde moto afuni nga na monde ya nzondi nde naye kosala bayebaka ata bacouleur na joie songi appelle la police na joie songi film musu na joie na pesa na jouer ça vie de loin na liboka mwana za bijou la reine ando kende poto atinda keloko tende bayake pa na nganga mama sisa bidimu nde na pesa ka e musuni na pesa ka na solisa ka na liboka kwa na ebise ya kosola na liboka comme téléphone mais na monde mulili na monde wana te ya boulot et tout ça la nyonso ba pesa biso na sa baloyenge on a joué moi ça de Londres baloyenge ba mofiti
donc on a joué presque ba film ebele donc ba film pe na pesi ba titre so bo so ba CD bo mona nga bino penza yeyo maladi nde mtepe misinga ya musana na linga mingi ponga pe na botem na makila donc na banda pe théâtre te na banda na musique première promotion ba fête ya papa wemba o atinda na poto biso nde biso so ba na kenda te biso ba vie bata ba logique vière a outi voyage aye a tourni to kota makina moloka ya ozwanga nde kuna na zonga oh père pena ya bakula ya bakula papa zali papa mama baza bomoy OK pe grâce na bango loko ndenge banda nge bande donc batu basunginga en tout cas ceux qui ezake ko somba lopango na likolo mais to sombi lopango po mbongo eke anje po likolo efunga makiboy nyonso yanga ya kati na omona po batonga 10 na kati 40 libanda likolo pe efunga maboy nyonso yanga ezali libanda na changer 5 dorter wa ba osanga express na ndako po na bando otambola te douleur soki bandi donc ndako mobimba fo balamuka pota ekenda ngo normal pende na kweya bolamu epola te ya kano se sacrifice we na mutuka no tie libando koti na carburant na yo nzamba ozong selo ebele faut sala ba sacrifice ekufa ate ngana zai na moto jeep ezai na sima ye tuti biso na jeep na moto bakimi moto ekolokota nga 3e jeep ezai na sima alokoti nga amemi nga na hôpital. Le même jour a dépassé $250 à sombi baki. Donc na ya pe na chasser malembe siko erba tout bino yo na moto na sima nga na kwa jeep na moto bakimi siko jeep mususu amona so monde na kwa na makila nde banda ko donc eloko passo yo lokoleza ko kwa na makadam kokweya po RGP eko tuta na kwe wana ale nini moto nde panzanga siko moto muso ye nyati lususu te ka wande fungola kokweya po wana tendinga kweya nde akimi ye pe uto biso na landai bango na nga mona po événement nyonso nga na za nsima la mais natala dega na yo pe mwana mwasi ndo mona na sunga kiyo meminga na hôpital abio kozonga nga bino kokate likolo kilo nde afuti mbongo a chambre lisusu afuti na badocteur wana bo surveiller azayemo bango bakomie bana kishasa mbala tuti yo otiki ekaka boya okenga bya mbai na nga te ya lokoti nga edenga donc bolamu na nge ganga jour wana pe nzamba sungi tolanda mwa malembe bapara bazosunga ndenge ezalaka mayele suki oseku mpo naza mpe na baninga ya mosala ndenge ezalaka ndo moni na lelaki ndo moi na lelaki donc na ndako na se pe ina ne premier ba confirmer ebanda liboso nde na sala accident mais pote uti okauka kala te tala degi siko donc na sali boye na souffrir ndako to mesana o jouer obwaki moi kwango ti na poche na o travailler te na o selo te na za na mwana université na GD na IFASIC pona na mwana moko aza 19 ans ya mwasi merci donc bino pe ba ya bo cadre moi espace boye ya sala benda ta mwa mbonga silabis et sala bien Davina Kalombo isikaza na yebi na minute wana ko nzamba osunga ele ka bien ndo mona ki accident le ka ki wana et ça mais na bandal ko utaki wapi bandal na uta terrasse na uta terrasse et ça mais na terrasse. Donc, on a peine à niatarate, grande sœur, petite sœur, à Robunda, Bundomo, et Loro, mais tout n'a biso déjà, ça a monté monia, na kitaka, pona mela, pona mone longyo, mais ils ont pas ça au melate. Mais si quoi, et quoi, mon boulot, na, au te, quand on est zataraka. Donc, on a pas l'impenza, babaksinga, sous une année, net 2 ans. Tala, c'est quoi. Une année, babaki, c'est ça pour l'année. Pendant les enfants, il faut la porte, ça opération. Ok, mais pour la tibou, toujours, mon angote, n'habité. Mais ça vraiment on appelle souté yo ya que aucun de nos soit na téléphone basali balingi souté mais déjà zo mona nande likolo ça ovimba o pe yango ya oyo na uchu kozoka fa una ke hôpital moi na bande étaché ku ba makila donc na ke hôpital ba changer no ba salanga Namba mikolo siko bazo salon ndeni bazo sa pansement mikolo na sapo ezo senga ba mbongo te voilà donc na minute eza non landa no ya genou po nde na koya ki wana douleur emati makasi na genou anatanda ba na luka mbongo ba fungola
pour une opération nde nazo kotake nanu traitement awa nde batienga 10 jours 10 jours wana na okende chaque jour siko donc na dépasser par jour $5 à transport 10 000 francs chaque jour sans compter bakisi ba opesa sans compter bakisi uso na bimso panier zana na salo ka somo bakisi na ome ezanga place na vandio so moi bol moi zana ko bimso to ka somo donc bakisi pe yango ezofimbisanga pour repos eza te oli olali so na lali bablamsanga te pour bakisi ya makasi parce que ndenge ozokende pansement oyo mpona 10 jours na pansement oyo ozokende bazocuba kotonga baocuba tonga na mokuwa awa ok mpo kuna baa spécialiste ya mikuwa ok baotumanga tonga na mikuwa ya bahandicapé eza centre omoi banini oyo nyonso batonga nazwaka awa nazwi na fesse nazwi awa siko ozofuta so ok il faut ofuta siko nde eza na babetelenga déjà ni facture nyonso ya 10 jours wana facture wana basengai ka 100 nyonso ka $100 basengai 100 mpo bango mpe bayebi nasela bango mpe publicité déjà ya hôpital donc relation na relation bazoyambanga bien bazoyambanga bien bobi tosengi mpo na yo après wana so na sisi nde ale nde babandi so likambo ya likolo sikoyo na ndenge osaki accident bongo okendaki na hôpital bango bamonaki nini pour que calme boye par après baso faut bapanza pour que lokolo ezonga bien nasalaki accident okende na hôpital eloko baconstataki ya liboso choc ok choc na choc awa na awa yango siko omoni oyo ezosenga mpo batianga ciment. Ok. Ciment, on a besoin fona ça la 3 mois. Dans le roi plâtre, on a. Batia et kanga boué. 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 Pendant un moment, déjà un retour à mon Congo. Donc, si on a vendu dans un senti mon Congo, donc il faut soigner rapide. Mais il a n'est belé, maman généreuse. Il a n'est belé. Oui, bani pe na bande ko no ba collègue musala. Na ebiti ozakasuna ba numéro na bango te atamo ko. Ba numéro on a ebisio ti ya ba journaliste na bengi. Misu na bengi ba osenga ngambongo. Na mbongo na oki opesa ba ona sa émission po ba ba mona nga ba edenga malamu na soigner na likolo. OK. Omoni place l'Europe mingi bakata na misu muta pota bengi bango igeti à partir à Canada. Abengi mutu no sali accident na yokaki mais lukena quelque chose na kitakuna pona kokero sale mission ye pas parti wana pe bloka ya tindele pe lo ta pese lote tindene na vanzi siko misusu pe ba ya te bon makambo ezebele to sala na okyo bela muninga ya bayoki na bango ba oya na bango mais baza pe na makambo na bango bazo sala baza pe na famille na bango makambo o sala o ka nzamba ko toucher mutema ko monana le nécessaire po nde to za boto ye ba ne sala pe sengo na ndo ba mo intele yaki otala o mwende ngo yebo ça allait bien. Journaliste moko yaki asali mission kuna et ça bien libote mona te bande ko baoya bolingo ezaka mbongo te poko kyo elanga pe mbongo mabe compliqué ngai mais na moi le laka mbongo mabe na likolo yo esale lo te na moi le laka na charge bana etike babola na charge bana babola mbongo mabe sangelo te na moi le laka mais présence le kinyonso kosekele kinyonso ena omona bino ezosalanga bien ponde na bandaki ezali pete batateatre basunga yenga non pona mpe basungi ngai te toa na bafamille mpe tobetaka tolo te mais famille mpe etiaki maboko eza esengo mingi donc présence ex-président na office ton saisai na baengagement na ye mpe na kande na oloba aza makambo na osala nabenga aloba koya mayaka te aza mpe na makambo na kosala nabenga premier tour amonaka bafoto moto liboso azwa ye amona na ye po ye mosu oki obetama mpe libakwa motu bwabwakisi ngai mosu aza na makambo mpe azosala c'est ça le problème atindi ata mwa mpesa te mwa orange money te mais bino vous travaillez pour à l'époque na bashiko Pululu je me rappelle nga ya kokuta Pululu na kokuta chef Dino là na kokuta Robert
Bao nakuta chef papa océan ye pa uti ozwa problème ye AVC papa océan zana AVC dérangé si la rama ezongi le si la mais nzoto so ese bouger zana moment moko ki olamuka bien neti ngam komsu na lamuka pe bien libendo po mwana osimba te non tambola tamukie mais oki ovanda 2 jours 3 jours aller les yeux les sous au moins déjà des non tambola non boité déjà parce que li bendo les autres permettre yo et autres tianga poids et ça le roi nettement beki et autres tianga neti beki OK ya au moins ba obligé na zana beki po poids wana na boaka kango na beki po so na tamboli bongo na longue na otenga déjà na okende kitoko te. Oh là là. Voilà, cher ami internet et ça la trop passé boye bien Christa bino bon na rateka so muta kufinde ba cotisation et ya ko sala maya mingi mais na habité aux arana ba groupe ya ba artiste etende comme le mot ba groupe ba groupe ndenge za kinga za pe libanda ba groupe be pe na côté te même soupe ba sai ba groupe na ngai bo mona ka nyonso e bandole ka na bilili na ba osunga na ba mona nyonso e bandole ka bo mona ba sai pe ba groupe passe ya na mutema momoni pe likambo eza ozwika mbamo eza te ka nde na mo émission lena ki otaleka lelo kini eza esu ya kala te na mutu nyonso akoma obonga makaya otala yo okuta nde noswa na mama ya poto ndenge expliquer ngata bifo prier ka makasi eloko eleki nzambe eza te po mutu muso ya osungo na mbongo mabe mususu oya na ndenge ya pasi mazana eloko opeso te donc yamba mutu nyonso azoya kolela lisusu te zwa poudre tia zwa parfum tia zala propre le pe na seno na émission na éviter émission landa ko mwende na zalaki mais lelo monde naza donc to monani te mendenga lendi singa et pesinga makasi te nazala pe mwa boy na star na ki oza pe ka bon te na bonga manazala pe bien balinga ba okutanga po souci pe ko tsa esprit mabe na kata nzoto donc eza maladie ko normal na ki okota te lokwa na kufeni nde lelo moninga mwa na ebi lobi so akoye so amoni mwe longe changer lobi pe amoninga na ketch lisusu eza bon mais est-ce que déjà peut permettre ola taka ma papa nazola taka ma papa mais ma papa no tiaka mwene tio eza ngoka likolo ya ma papa msu ekota msu ezokota te po likolo eza ovimba parce que ozo sa neni yo za kitambo po kende hôpital eza wapi hôpital eza na centre mona bumbu na kati koleka prison makala kasi on a obino de passer 10 000 na moto so na zu moto so moto susu wana aza penza na zu moto bon sigo sani ya taxi moto sali oboy taxi ko kota boy ba olinga te omende bokem na nzela te nzela ya kishase ya su malamu te ezate so eloke kweleli o lelo lobi ekwelela mutu ka ve bandoke etikanga yango miko eza non na pani OK. Mutu ke sa te zampani moko pe major mtaedanga major bisadidi major atinda jeep partir molar na bengi chauffeur aya zwinga na molar aki atikinga aya zongi singa po azongi monga mo pe na zomo taka ba carburant kini ya poto te pe ba na posa ya mbongo ata muta sengi te mais asa o edenga major azo edenga msusu major wana papa major azo sunga jipe ya so na bimi mola na bengi mais na ba collègue mususu o na yoka pe balanga jo mingi bima ko bia ngala beli ya mutu kuta yota langa te mais soki na kufaki mutu akoyeba adresse nanga ezaka dia nini bolingo intérêt na bolingo na mona batu ba mona ngai non okyo edengo penga 5000 mais mutu ayo otelanga penga te loko te mais muso ina souci makasi koleka mutu apesi mbongo po lisungi aka mbongo te po nyonso no singa ba okyo opesanga mais ça misusu okyo ya na mbongo ne ya mabe aye na ndenga mabe te na sala ka boy po ba mona nga mais eloko ane pesa retu a ekota te o pe a famille chrétien ya o moyen mona oloba na ozonga na bible famille chrétien dans les colonnes na so soki nzambe te ba mission a sen no lela mais lelo penza ba lendi singa na mir ba bilo tatola nzambe ya nyonso po eza esomo ko kwea na kaona au perdre connaissance oui oh là là na kwea mabe na kwea mabe tasko bo na vitesse jipe ya na vitesse tout yo
chose que nzambe wana te. Pourquoi risquer pour taper hémorragie? Oui. Donc nzambe bolambo wana bolambo le puis na obaki émission na olelate dans un normal. Faut na solo là. Présence et kimbongo. Mususu o talo anene loko te mais o moni ka o kesengo. To mona na kala. Ta banda matanga ya pululu. Décembre yangoti. Le 23 décembre to kende 2 ans. Mais ta banda to mona les sengo makasi. Si Diana Makila kufi yo zaki déjà na. Oh Diana kufinga na zana ndako. Diana kufinga na força kutu. Mais na kenda cimetière te na kenda pianti na cinquantenaire. Ozalaka? Oui, nzamba lola omona. Na kenda penza ba oba mona ku bakamwa na obomba na ku ba pomo ko tuna mususu epesa choc. Na ki ozwa même na estomac. OK. Oui. Mais na ça qui na bia wana mwana papa na nga les amis de théâtre bana major. Ngabi fona kenda ta présence ba tu bakamwa ba o bazo epe ba numéro toko longue histoire. Donc na ça qui on peut na kende na mawanyos mais que tu na cha cotisation te ta telo te mais présence nanga et ça là ka bien on a loba mutu so qui a pesi lo te mais hôtel na passe et puis na passe aux acteurs na passe na boite penza po wana pe na okende vraiment na okende moko kite sango ça na ko kite pe na lela ku ba sanga tika na tika ozana passe tika na umela apete donc na moi ba imba tombo ebembelo kwa pe na kenda avant na umenga habité na njoka déjà douleur pour douleur so ebani na okata même émission oh wa excuse ba na kwa partir awa e banda boye mataka nyonso e mata après au vendre ce qu'on a bassin oh Jésus mais ba nous so ba bina tout na imagine est-ce que vous avez pas problème là batu oyo mutabatu oyo mutabatu oyo penza mutu ya bana problème te na sale mission na finga na mutu te pe aleka na TV afinga ngai donc te na za rankine na mwasi te na mobali te na linga pe mobali ya mutu te vinanga eza bongo depuis carrière avant kutu yaya ndenge to aboye toza bana to uta ndako tout non d'abord une éducation au moins quartier non ndenge ça voilà pour quartier ça non d'abord bana ba mouvance ba homme politicien mingi ba ta politique mingi ba bombana na Jamaïque au ka Jamaïque ah muyibe zate kunezati pour ani ba mapa na so ba soda ba kengela do ba so ke beaucoup taka na mbila voilà au mono ki silence au bimomo no bana ba te mto chaki ti na to vanda na ba la ti ah na kata parler biso ka lopang donc to uta na éducation to ke kunia lokwa musala société parce que biso to ba to éduca masse les ate ka au sai théâtre o éduquer mtu na théâtre nzo ndozano mbwa bakata singa non non pour être babi on a plus que jouer ba rôle à Tchel et tout peut-être pour linga mibali ya batu ya ngwana peut-être ba retomber na zana même na quartier na fanjo okobi motuna nga personne mobile olingi nga pona sentiment na bino bobombaka voilà olinga mwasi soit tu rokoza na problème na mwasi o pesa bolingo côté moko herbo zonga na bolingo ane kenda makasi ezongi place euta yo pesa muninga pasi lobo za mwasi okota ndako albalo linga basalo bongo nga soki na yebo lingi nga oza marié pona linga pe ba marié te surtout so mwasi ndako ayebi ngai kisi na nga yango wana na otiko na pete pe na ondima na osengo pardon donc naza na comportement mo yango mona même pe na théâtre nazala musika na bato mais nazala vraiment na swana na mwasi te ya théâtre na swana na mobali te ya théâtre na bima na mobali ya théâtre te na bima na producteur te major ayebinga même président na saisa ayebinga o kaka yado ye mo abenga nga soda pona 1000 esprit ndongo omona nga bo c'est papa za soda papa za soda te ay mouvancien OK aza soda te azane petit siko donc soda c'est ko tinda ngelo boye pas na osala mais moi mbala ko bang na esprit makasi ndo mona nga boye na problème a muntu te pe mta o ayebi o kyo be ona te fa moi so na za rankine te na so na pe na muntu no wana ba lobi kuna ba voyage ba point noir eza nango normal point noir grand frère na biso aza kuna sali 27 ans kuna OK
asa 27 akuna ko ba ebi mutakuna asa 27 akuna na kenda pe akutinga ndo mona pe na bwaka ba honorable Gaëtan Kodia ba Edomo Patas ba Pierrot Kolo wa ba viena nga ba sima so na kiti mabele donc na pesa pe ba to ba relation makasi na Point Noir pour un Point Noir osimba no ngate osimba ngate na Point Noir. Donc famille déjà na solo la bien kitoko na na problème na montuté na swana na montuté mais montu super OK otaki oka moni sa façon d'être na yo a baby shot ba tu super bois ki ba ma des ateka swani na mont o a travailler à tenir o a sala boya tika o ma likolo na belimba su 5 fois Nzamba loka kana likolo na belimba su 5 fois mais jamais ba prétendre ngo 1 mois 3 semaines ba prétendre quand même sur une semaine 2 semaines ici penati kana cicatrice amba sute da cicatrice etikinga oyo likolo kuna bomba ngo oyo pena zoka kati aba tonganga 25 epeng batonga 25 batonga 50 net 75 na konta ku koto pour grave eza koto mais ça peut eza peut grave pour aika ou ka efface au moni et katanga chevia au moins pe liko eza ovimba po eza pe accident même litoi na katana litoi linu elongwa mbimba donc tu remontes si babando beto bablonga makolo bazana bezo ba fandi ça na vanda pona bimara na vanda mais na vanda to mwana elaka o mwana elaka miko ba benga kanganga photo lobeze ya nzambe après nzambe généreuse bakanga na 25 75 apa ku ya ba maboko ba cicatrice etikam donc na boye pe ayi role ya ba teyo yebi na jouer nanga mais kotika makolo penza pour yo za yiso beti pena tenyo zo jouer boy na vibra na on siko boy ba obe so makolo pour que o hello to prise asukati ya suka ya suka o meka bomona ya suka o mwana la que c'est ba sacrifice be na église makolo esilit na te malangai esili 5 baso na banda contre ton deni et joaka une semaine à l'esili na umela na ngote biloko ane umia so za muta makambo batake yo biso même théâtre ngati le na za mutaka na théâtre yango mona mutene lelo arenye na ya dindi mais ngaka nde na zala nanga likolo te kati te sete kaka na kati kati o ba benga se batalanga ba ebingati oleki na ndia moi 2 personnes ba bengi ekokiti succès za charge ce que je baxé sous charge na mutu okoko supporter ngote ozomona eza charge. Voilà, merci beaucoup. Donc, bon retour à la biso déjà. J'espère que vous comprenez déjà, moi, quelques réponses aux mamans généreuses à repérer sa biso et que ça a très bien été. Bateau va soutenir un artiste en général. Le bango plus aux fanatiques et artistes XY, c'est aux fanatiques et artistes. Nous sommes pour bango tout film va ça la cam tout mon côté. Film il faut pas peut-être 15 personnes bango tout va effectuer. Mais na ba carte oyo artiste bazwaka pona ba traitement yo zokate nazwaka ngote po belver ki oyeba pe na retard mutakoteng akuti senga na nani eza major na belvi major nde mutakotanga ya azwinga na ndako ameminga tina biro na ye azate nde ayeba pesi adresse ya tournage mo azosala na banda toyena major tina tournage wana nde tosola na ye pe mbala moko toyedanga pe akabelanga sur place nde yebisinga bakarte yango fo okenda nini ya papa elombe kokoma kuna ngabi kuna vraiment bon nayebi te lo pe kosoleza lokwa yo sola ne bien so à travers yo osela mponga na otambwa te major ozwanga na ndako mpona bengai na telefone ozwanga ando moni toye oh ça va bakarte déjà bapesi basukaki mais soki babande pesanga limao na pesi limao nanga nde yango wana omoni naozela na abengi ngai te mais koluka peut-être banimero bato mosusu peut-être basila bebakata mama top oza badimona ba te babengaki baoya bazala mwa réunion mo baosala baoya na bango eza problème te batindelenga bavoce na Nike donc oyo aza na besoin numéro ya ngai ya téléphone abenga ngai 085 03 79
121 085 03 79 121. Donc naza na ndako naza pona bino pe boza pona ngai. Merci beaucoup mingi olobeza lango te. Donc naza penza parler une année la divisé par deux. Voilà. Mais on dirait que c'est les autres manqués. Mais avant tout couteau. Manqué na comme kusa. Nena beaucoup rôle pe akoka ba okyo pe ça no beton ki toko. Ba e kana jouer na ndako même ne déjà za tableau. To jouer déjà. Et ça nga pe bien ku makasi. Po na longola sou ba esprit mususu. Non jouer na nga personne mutene na ndako ayo lukanga. Jeune to beta ta des tableaux non jouer. Ça problème. Mais avant yango bande pe komona na mona peut-être sous na ba film c'est-à-dire. Nanda mona te ko bima. OK. Na umela vraiment de mingi na kenda nini na Zimbabwe. OK. Na umela ende kuna po première fois na kenda papa la nga juna mobaf. Bambote belé siko zai motema ma Chantal. Lord, Jounès, Princesse, Bambo Théâtre na poto esika bozaï généreuse ye. Montali boso matisa nga avion. Juna mumba femme manga Zimbabwe. Kolwezi Afrique d'ici Lubumbashi. Donc ils avaient tourné Afrique il y a une année à Tambusanga. Pendant obinga na banda na musique. Donc na teka ba koretine na zaboy. Kutu tine na saki accident. Donc na banda préparé na salle coupé décalé na mona betaki. Même petite sœur a otinde là pour na ba réseaux sociaux na za la honte. A otinde lo image au monde. Wa kuna pote mais na travailler on dit maté. Kas retourne ye. Wa na pota pia na ti package. Potalon ba pekisaki biloko asena lata o ekanga te mais na minute pia ba ketch pe ba pekisi mais ba o ezala ba sekanga te de no lata nga normal. Voilà yo mo yembi. Nga morot nga yemba. Na mystique. Moi kapela kasi. Balobi yoka kamwa yumonanga nantelo benganga yuma yokosani liboma nsokando salinicha na misonanga nalingi komona yote nombo beki bota be balobi pamba ba fingi pamba motonyo sona mokili asalinde mvua mama bende soka kufi akominde mobola baninga nanga boya. Ça va. Banga, ba aimer nga 2 banga, ba demander nga 3 banga, ba traumatiser nga 4 banga, ba kati nga 5 banga, ba simbi nga. Bozo na 6. Na kati ba iba. Ba iba bilo ezebele o pe artiste comprendre no ba moi ça pembeti na kati. Donc na esengo ba parole na yo ki lelo. Na bien sul lobi swebo ya bo mona sous changement mususu. Donc na nzambe espoir ezali. Soki otiezolo likolo nyonso eke soko zana pema na bomo. O me ko nyata no ndongo nyati lelo. O kendo ya o benga oyoka témoignage nzamba oselo kando nyati veranda na biswa. O sai sacrifice liko yango eyinditi. Mbula. Voilà. Merci beaucoup, maman généreux, donc il a déjà dans chité. Mais un message clé, le lot peut-être ce que au Bongi, bande connaît belé bazal production ils a rassusté pas major, ba producteur a kala ba rassusté le lot comme bande ko ba moko ba osa ba filmer. Ben via ça ba filmer ba zé belé si la pas enchaîné ba ça ba filmer bazal vraiment belé ya et ba kata pa bandi ba Gabriel ba zé belé ba ser na o musu boza génération moko habité au ko lancer ba ronini parce que c'est les ont manqué et puis aux autres bimisa mingi aux en entrée susté. Au rotika la penda vie. Donc na pas tournage au bando kende ndo yebika bokenda tournage zoma boy oko lancer les bons message nini to ba fanatique na ba pour bazara si la za les abakouk belle vie za la famille libota oki ko lancer nini pour na bango batala pour commisser la bango déjà air lobby déjà bazui ba image misu pe déjà si to bengana ki ka ndenge na o baba makamusu ba osa air temps ko permettre to mona na ba groupe ba selelinga ba réunion pe bazo sala donc na zana ngaka na ndaku na ba vanzi na ndaku na zana nga na ndaku pe ya problème te na zana posa na bango nyonso ba ya to mona ne ezale sengo makasi pe soki na komi bien nzambe déjà osala grâce pour lelo pe na lamuki mabe makasi nzamba osala déjà grâce so na bimi faut na continuer na studio faut na zai déjà na kati faut na continuer studio na nga na sena ba clip na ngai
nayebi na osana obina po ngamo muta chorégraphie donc ebo mona ba clip ya bondima te bo bio généreuse na mystique na bongo na fort mystique penza ça peut être talentueuse makasi makasi même ba spectacle okenda na juna mombafu bandima donc ndena yaka kozonga siko deuxième tour ya Zimbabwe na zonga ngamo ponze eza balakisi yo ba relation na pe ba bengi non été na mutabatu. OK, merci beaucoup. Mais il passe à notre tendresse. Beaucoup tanité? Tendresse to kutanité. Abengi. Na ebi pete so azawa so qui a déplacé na ebité. Abenga nga pete to kutanité. Oh là là. To kutan pete. Wana mutu na yosi. Wa mutu na nga il passe na ngelo ba emo. Wa mutu na pesi pe abana ifasik. Ba mbotra trop yebele mama na Davina Kalombo Tumba. Moi ça pembe ta économique. Mama na yeyo. Mwana nyawa za nyawa. Mwana ntaba za ntaba. OK. Ngabu na préféré te mwana kota art. Ponga mona mutema munene na supporta. Donc na boya ka même batu ba bia te lelo ekoma mwana osela maele ne tike loko a osala. Voilà. Nde andima sanye ki journaliste ne. Mais na ebi bo cadre ba ya baze belé ba noko ba ye belé bo cadre wa mwana na bino fobo simba. A passé GD. OK. Azana efasik do ba mbote ya bana efasik. Ici là pour que anona G3 que obeta siffler pour na mwana vraiment. Na obeta ya déjà changement na obeta na ngai na obeta. Bana Ponto la belle. Toujours honorable Gaëtan Kodia. Il y a Edomo Patas, Naebi Libanda, Naebi Libanda, Point Noir. Honorable Gaëtan Kodia, Naebi semaine ça passe à Brazzaville, week-end qui t'a Point Noir. OK. Wa pe papa na koma Point Noir fungoli flat na mage tout combo e bungi mwakala. Do apesa nga 2 semaines na mema batu baliaka ba mele ofele pona nga généreuse. Et on a zadona mabanga nyoso Point Noir na bandaka na honorable Gaëtan Kodia. Bambote trop Bruno qui alala ya bambote. Trésor qui alala kunga mutema Gina ma Clève Bobo. Bambote ya trop bana ya Brazzaville ya Point Noir. Bambote ya trop na pesi su kwa mishaka de londonien. Bambote ya trop bafai nanga ba obalinganga na ba obalinganga teto lingana. Nzele za mulai ka te bomona bo sepia bomona ba clip bomona banzemo msuna bona obwaka Uganda nde makambo. Babi abokangaki bazolo bokangi munoko Uganda bokangaki Uganda okangaki Uganda Simba Uganda Nzambe mupepe kota te Uganda makambo. Voilà, Uganda makambo. Merci beaucoup maman généreuse. Moi déjà peux pas mbote non j'espère. Na pesi bambote ezala ka bana Jamaïque. Babi bana Jamaïque bana ba papa bana bonne vie bana ba mouvancier. Bano ba pema na frite na jipembeni. Bambote to ya bino yangoyo. Ya bino yango pe ya bino yangoyo. Yeyo bana Jamaïque bana ba papa bana ndako. Généreuse ye au moins ça pembeti na kati. Événement ça mai na ngome ba okokate. Ya osaleze belé ya osaleze bebo sepela bo mona makamna obwaka donc na ozonga studio na continuer ma makamna nga enreger art eza makila maladie et ata en réponse nzambe moi ebena pema po ena olamuka na sa makamususu donc ba mbote ya trop pe na ba fan nga nyonso nzamba toucher ba oyo ba touchame na sepeli makasi na zali donc lelo pe na lamuka e mabe na mabe makasi kande na ba cette fois-ci mabe zoya yango nde makambo. Voilà. Merci beaucoup maman généreuse Nzambe abatela yo. Nous te présentons déjà ba prompt rétablissement, ba guérison malamu obika na kombo na Yesu ekoleka. Voilà, tout est bien qui finit bien. Merci à tout le monde de nous avoir suivis du début à la fin. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Merci à Dieu qui était derrière la caméra. Moutounion sur le Timba Mito touché et qu'on sait un traitement et puis bah faut pas fondre le coloba plâtre et ils ont un peu ma béquille aux amouteux aux en bonne foi esprit en Nzambe tout yo oye qu'on ça la bien et puis merci aussi félicitations à ma comédien pour ba peu balinga na raté mais mère à lobi ba auto ça bon ça les mois ba réunion ba bon bolingo za ngo na bato mususu ba ope ba za bolingo na bato pe ma BP bazali o bazela ka mutakufi ba yepe bazoli la makasi motali oh
est-ce qu'il y a un rôle là? Il y a qui n'a pas sa belle là qui vous a quitté. Mais ça va bien, ceux qui ont un malade, ils ont pas si belle là pour éviter. Et ça la bien. Merci à Jonathan à l'obésité financière. Merci à Raissa Martins, Shekina Vumbi, Kitoko Betaï, Malik Arafat, Yannick Chamba Godson, mon boss. Pour avoir pensé aussi à Darnell Montot, DG, directeur général. Mille respect Nayo, Darnell Montot et Darnell. Je te salue. Mon numéro est affiché au bas de vos écrans. Et puis, tu as numéro à Maman Généreuse. C'est beau, Sania. Oui. Mouchop. Ah, Rosie Mouchopi, Rosie Mouchopi, Moutasali, les lobes Makambango, on se fout, maman. Et si Kaza vraiment Zamba Boko, les souma, la ma paix, sa sagesse et intelligence, à Fungola et souma, Campo, grâce à l'émission, des Fungoli, Batunion, Soba, Komikoya, ou Lukanga, na pesi maître yon, na bandali, na bakayao, moto li bende yo, kakabu, kakadima, so li bende na maboko, maître yongo, obedi kutamika, na pesi bambo te belé. Mika, papa Sele motema patience, Nze Badian motema banane, Lor kunga motema ya era, Arieti kunga bambote ya trop, wana manager na ngai. Manager na ngai mto sala ba course na ngai nyonso. La perle noire, avant dernier na biso la perle noire. Tolo Cerci passe palum. Arieti moi ça moindo liputa ya velours na zande mona na ate donc to simbanga pianzo c'est là ba course même ba numéro téléphone oui to romona ba caméra ko ba ko na simananga voilà pour ba tout ça moi on a sous ba bengo ba passe palum liputa velours yo voilà Henriette bonjour voilà Batbarota là oui barakeya na bino azaka star voilà babi yo nem toza manager parce qu'il y a Belly yo mtozo salele ba course ba pelle presque ba to ben mengi yo oui voilà au couple ça peut moi quelques dédicaces na yo Batbarota là à tête de personnes ba Hervé ba bonne année na batunyo so ba Hollanda na batunyo surtout bazo benga biso na batunyo surtout bazo sunga. Donc, ba meilleur vie na batunyo so ba fan sa généreuse appelle la police moi c'est Pembeti na kati. Donc to pesi bango ba gros bisous donc ba continuer ko sala bolamo et salama pona batu nango. Donc bato ba message na bolamo continuer ka ko sala bolamo. Na pesi ba bonne année na famille Kunga Mobimba. Je vous aime beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, donc même à tel l'obélier, pour vous la artiste, je vous aime beaucoup. Voilà, voilà, comme la mission Nasuka, portez-vous bien et bonne suite de programme sur exemple télévision. Ciao, ciao. Dès et début sur Acha numéro à Maman Généreuse Pénassé, pour que Batunion se retourne à Bozoa, Bobeng et ça très bien. Portez-vous bien, à suivre. Naimbe
Yondo limita kanga, peo peto la kangai, tina nini, natika zela na yo. Nakola na seyo, kinosuka ya bomoi nanga, sunga bomoi nanga yawe. Tambo sanga nanzela ya semo. Yona papa bozali moko salete yona ngai tokoma moko nazala mokanda yokoma makomi na luyembo nanga bato basuwa bomo nga biloko yo nde mungwa yopesanga sava yosiyanga rivière papa inondinga aikoni yo moto papa pelisanga ozamba ineve na pusa papa sulajenga mwana mpate aleluya nzambe na pomo kembo nanga
TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore commis à sans périque, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.